Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, welcome TV. Nous sommes ici en direct en Angleterre à la télévision. Alors, les lots d'informations est belé comme d'habitude. Alors, nous avons besoin il y a paix dans Katsambo Canabiso, Zamba Sunga, Congo et qui est toujours liboso. Tout le monde nous extrait où il y a candidat Nabiso à le coup la numéro 45, Simplice Mavinga bon dans Zonga Labino. Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Congo est composé Sokito Satellisanga. Sokito Sangisete le génie de l'un avec l'énergie de l'autre. Sokito tient intérêt un peuple devant le chacun pour soi. Congo ils ont besoin d'action, on a dit Soko les Kalopalopa. Aux obéris division, on fait bagarre et Congo aux ongas, c'est mal. Attention. Ce n'est pas bon. Ninga esoki asali. Il faut s'en servir.
Welcome back to Welcome TV. Tomoni extrait ya candidat na biso numéro 45 na Lukula. Simplice Mavinga. Tous on a besoin ya paix na kati na Congo. Na ba guerre, na ba tiraillement, moure bongaka te. Nde ezane ngwana tolanda ndenge nini ba benisaki notre candidat Emmanuel Ramazani Shadari na Mama Olive bongo na ozongela bino after this video. Princesse reportage. Welcome back, welcome to Moni Mama Olive Lembenenge a bénissé notre candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Nangina Boussana, lelo ezali anniversaire ya ndeko na biso Coco Harris, c'est le 15 décembre, date na anniversaire à Botamaki. Bon anniversaire na bato no babi Coco Harris. Nazaki message na bike Botama lelo na robenga air moko. So nzamba rolinga to passer to sala émission na yo ensemble. God bless you. Tolanda interview notre chef de l'État pesa ki bona ozonga bino parce nazana masolo mo très important au na bino. There's nothing that we are going to roll out, but in any case, I have quite a lot on my plate, a lot to do. But our intentions, short term, and our ambition is to make sure that we organize these elections and that they are perfect elections without any major problems. Mr. President, there are banners of you around Kinshasa describing you as the father of democracy. Yet at the same time, demonstrations have been banned and a number of political activists are imprisoned. What do you respond to, what do you say to those who see your regime as repressive? To those who say that this is a totalitarian regime, well, they have to come on the ground and see. I don't believe that's a correct assessment of the situation. The situation is much clearer to me. We have elections, people are campaigning, and come election date, people will vote freely, just as they did 2011 and 2006. There's another investigation looking into your family, and according to this investigation, your family has 120 permits to dig for gold, diamond, cobalt, copper. Do they? Is that true? Well, I probably believe that people who write those reports live on another planet, which is not this planet. Feel free
to give me the names of those family members and those permits. They don't exist. I believe it was your wife, 2 of your children, and siblings as well. Do you know how old my children are? In order for them to have mining rights, that's where stupidity begins. Allow me to use the word. I just hope that one of these days someone will come up with something that's tangible instead of them just being allegations left and right. Is it going to be hard to hand over the keys to Shadary if he wins, or anyone else? Just take the keys and hand them over. And that's it. It's not hard. It's not hard at all. It's not going to be hard. Welcome TV Omoni interview à chef de l'État Pesaki. Donc chef de l'État a zapré donc a tiki pouvoir na ndenga kimia. Alors on a rappelé bande konde na lobaike. Nous avons une journée à rappel parce que nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin de Mubulute, Nabitumba, Mbore Bongarate. Olivier Kamitatu était au MLC, mouvement fondé par son ami d'enfance Jean-Pierre Mbemba. Il a aussi une responsabilité dans les plus de 6 millions de victimes de cette guerre à l'Équateur. Il a trahi Mbemba, il a claqué la porte chez le gouvernement actuel et convola en juste noces avec Katumbi, avec Kamitatu, personne n'est à l'abri de sa traîtrise. C'est un félin de savane, c'est juste un rappel, j'ai dit. Il s'est aussi exilé volontairement, abandonnant son parti et son électorat pour être secrétaire particulier et webmaster de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Boussa Nyamwisa Antipas fut un seigneur de guerre, s'aimait son couvert et trompé dans les sons des civils innocents dans les Grands Nord. J'ai dit bien, c'est juste un rappel. Boussa a travaillé avec le gouvernement actuel comme ministre des Affaires étrangères, vu son incompétence à diriger ses ministères régaliens. On le nomma ministre de la décentralisation. Là encore, ce fut un chaos et au finish, il s'exilera volontairement et accuse Kabila de s'attaquer à sa petite personne. C'est la saison du rappel. Adolphe Muzitu, alors ministre du budget dans le gouvernement de son oncle Antoine Kizenga, avait suspendu définitivement l'octroi de la bourse des étudiants, si minime soit-elle, et à l'attendre aujourd'hui, papoter qu'il aime la jeunesse. Peut-être son gendre Mouyaya nous en a oublié, pas et jamais. Comment peut-on concilier la campagne électorale en même temps que l'appel à la mise en application de l'article 64? J'ai dit que c'est juste un rappel. En apportant son soutien à Félix Tshisekedi, Kinke Mulumba vise le ministère des Télécommunications. On connaît sa gestion quand il était dans le gouvernement actuel. Muzitu, en apportant sa voix à Fayulu, visera le budget. Il a été ministre du budget, puis premier ministre, et le budget n'avait jamais atteint 10 milliards. Alors, bato modèle wana tanga la zo monaka bato wana ezo pesanga pasi na kanda moko ke bato basala na kati ya gouvernement bakokate ba compétent Muzitu akokisa ta budget à 10 milliards te le lazo zonga alobake azana souci à jeunesse. Mais bien aimé dans les seigneurs, faut être quand même bato yo bozana pongi oni yango ba na parti oyo ya lukuta ya ba ventrier lokola Martin Fayulu ba parti ba eza fondé par des criminels na tangeli bino bazana makila ba congolais na mboka bango nyonso balobi lamuka nana zana pongi nana lamuka ngana za ya ko lamuka parce que nayebi que Martin Fayulu et baba tunaye baza ba ventrier, ce sont des comédiens. Et maintenant, il accepte d'aller avec la machine à voter dans l'élection parce qu'il est corrompu. Parce qu'il a travaillé dans nous, dans le bateau, Katumbi, corrompu, il a position, il a travaillé dans Mbemba
bazala makila ba peuple congolais na maboko siko batwana bino bozo supporter congolais vous êtes où bozo lala siko ye Martin Fayulu il a accepté aller à l'élection avec la machine à voter malgré siko yo ba machine à voter ou ba tumbaki boye ba keza l'assurance ba rotinde ya siko ya siko yo ye ba boudaki Félix parce que Félix a ba keto ken élection avec machine ou pas machine mais yo siko ndimo kende avec élection et pas machine donc catégoriquement oza siko na se ya Félix Tshisekedi donc Félix Tshisekedi aza vrai leader na bino ya opposition au moni déjà bango bazalaki na machine à voter te ba créer déjà désordre à cause ya tribalisme basalaki ki tribalisme a trahi muninga na ye Félix Tshisekedi bayokana ki bien bako votaner Félix a voté, mais il a voté, était trahison. Batouni a lobi kete, nazana besoin, nazala président de la République. Kinke moulouba, aza mutabandundu, alobi nazo mona nde na koosala te na sipote ndeko nanga bandundu. Ezali makambo bazo benga, bazo mema tribalisme na kati na nzoto, na mboka. Mais alobi ye moko zana ben interview, c'est lui qui avait dit kiki, nazana ngo. Na otar na l'accepter parce que aza incompétent na ye moko. Alobi a tout ni Martin Fayulu yo olobi o kende une élection na machine à voter te siko bosani Martin Fayulu abi ndenge za na ngona avec machine à voter te ko tumba yango siko wana ba tumba kana nuti alobi to ko tumba ngo siko kinki alobi boko tumba ngo ndenge neze bele bongo boko za banini abi to yebi ne to sa siko ba tumbi yango ba loba banani alors ce que nous avons na pays net na kati na Europe oh mutu lokola Martin Fayulu catégorie makuta ko opposata donc a conseiller sa campagne te faut ba kangaye. De la même manière, Olivier Kamita, tu n'as tweet naïe. Il a bien dit, avant que le 28 novembre, on va brûler ces machines à voter. Si quoi yo, bazala nous n'a pas criminel na kati. J'appelle même bazala ba rebelle ti siko bazala. Si quoi pendant que nous tumba ba bloka ba rosala ngote. Si quoi le lo ba batu musu ba boma ba ndenge nini. Tant yo swan ozolo ba mo na ko boma yo ndo kazaki na mpanza yo ki abomeli yo mona cause ni malobo ote pa na yo. Yango moni ba anglais, ba français, ba américain na bato no si ba rolamdela. Campagne na biso, élection na biso, balobi, bino bato e bozana présidence. Bon, mais ma peuple na violence, ça n'a pas de sens. Le président a dit que libino j'ai à fongo j'ai bon mon interview awa. Aza prêt à couper ça clé na mutunyo surtout d'ailleurs tous mon angojé ça ont ouvert. Le long nazo benga Félix nazo benga Martin Fayulu la ventrier pour être président de la République te. Tikana lobara libela pour c'était la ventrier comédien. Ce qui le basali tricage a commis président de la République na ko benga kaya ventrier te parce que ça contre la parole de Dieu. Bible lobi na biso balobaka mabe ya muto azo diriger mboka te. Ce qui a ventrier lokola Martin Fayulu lelo o lobi ba triquer abimi président. Na ko benga ventrier soute na ko prier pour na ye pour na mboka ebonga pour atika ba ventrier ko azalaka nango wana. Alors na osenga na biso toza na bomoko toza na besoin élection salamati lelo ba petit belé na kati ya Londres na ba poto ba ok ba bimi ba ke ba kino bima ba député ba ziba mbongo bato bazana gouvernement na bato bazana gouvernement te ba Moïse Katumbi ba financer ba petit belawa ba bima ba député na compte na ozomona bango bazo regretter so ba bien élection state il fallait pas regretter ba mbongo na bango ba muso ba pesi 10 000 livres so pesi 10 000 livres pour à député. Si vous avez les 10 000 qui ont fait les. Moutuni n'a pas regretté mbongo parce que et outi na maboko na bangote. Bazo ko sabino alors biso a tozo bunda pona intérêt ya mboka tozo bunda pona relax sabino ke ba finga ka mukonzi ya mboka te et memaka malédiction bo bera biso soki banani. Alors nde na zolobawa soki mukolo na ko mona kaka pona zali mikolo na méchant. Mukolo na ko mona bino lelo bozonga na télévision à cause bozo mbongo na makamba tribalisme na kozongela yo na oselo émission mo kala migitawa soki bozo continuer ka bota kaka bo simba muta bona ndaka mazali na ba campagne nda yo sana kimia na ozongela bino. Thank you. Priorité de priorité pour que Kwango eza na égalité juridique na province ville ya Kinshasa na Congo central mais na kosala tout vraiment vision ya province aspect ya province ya Kwango bato bamona ke Kwango ekomi pe province yango na kosala nini. Alléluia. Première chose na Kwango awa ezali problème ya moto
eza problème ya courant ezali problème ya courant tokosala tout tobanda na chef lié ya province ya Kwango awa kenge courant ezala. Alléluia. Tokoki kozwa courant ngo awa na parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo. So courant ekoti awa eko booster moi développement muke po omoni chômage eza mingi. Soki courant ezali, soki mai ezali, ba jeune bokozwa misala. Kwango, nouvelle province, priorité de priorité. Courant ekota, mai ekota, bana bazwa misala. Alléluia. Na manda na biso, bo vote biso président de la République, oibi mbongo ya l'État, okoti wapi na boloko. Oibi mbongo ya l'État, odetourne mbongo ya l'État, nzela na eza wapi na boloko. Yo ozali magistrat, ozali juge, olie okata makambo na ndenge elobani, yo bandi kosenga kanyaka. Soki ba vote ngai, na kozala magistrat suprême, na yoki ke yo juge, yo greffier, yo procureur, yo agent de justice, ozo senga kanyaka, soki na yoki yango, nzela na yo eza wapi na prison. Nakuya kuomba masauti ya wavijana, wa baba, wa mama, wa province ya Ituri. Munichague nikuwe 5e president wa République démocratique du Congo. Wakati kulianza fujo jugu muliniona hapa mumvula, nilikamata safari, nikaenda mpaka jugu territoire kufanya nguvu ile fujo iishe. Na kama kuanzia aeroport mpaka hapa muvile kunakuwa goudron. Wakati nilifika kulikuwa vumbi, nikia kutayarisha safari ya raisi, nikamwambia raisi, ava ufike napenda utume ministre Lowaka atie goudron kuanza kwa aeroport mpaka muvile. Ni mie Shadari. Mutanichagua sababu mwakandida wote mwenye kujua territoire zote na mwenye kujua province ya Ituri ni Ramazani Shadari numero 13. Province ya Ituri iko na manje mingi mupei yetu. Maana ya Ituri, faida ya Ituri, kitu ya kwanza, tuko ni province iko na mali mengi sana. Inafaa tufungule macho, wale wengine wasimidanganye, bakamate province ya Ituri, baikate, baipeleke fasi ingine. Mnasikia? Ituri iko tena na anje kabambi sababu ya demografi. Population ya Ituri iko mingi, mu province kama watu ni wengi, watatumika na nguvu na kutakuwa development. Anje ingine ya Ituri ni province iko na mafrontiere na mapei ingine. Kule mnajua sipendi kutaja mapei ingine, me ile tu mafrontiere inaweza kuleta development kama tunatumika mzuri, na Ituri vile vile iko na manje securitaire. Haleluya. Barabara ya kutokea hapa mpaka Bunia, barabara ya kutokea hapa mpaka Buta, kupita Banalia, manjia yote iko mprograme yetu. Nyenye, nitoba.
bonsoir. Comme Moïse a besoin d'action, on a mis son collègue à l'opéra. Aux obéis